Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki et les Adassa Chou de mon cœur. Est-ce que vous êtes là présent? Oh yeah! Tozo senga na bino, bo continuer ko s'abonner massivement na kati Adassa Temo TV, bo sauter ba pib na bino te. Bande konanga. En tout cas, eza pasi ko boko la mwana na sima mwana ngo abalukela na façon o linda. Yo penza oza moto kosala sila bisalubo bino mo bota la vidéo o linda posté makambo o linda lobby makambo o linda osala tonzi mate tozo reconnaître yote oza kinde boyo banda ko mi batama à 45 autres c'est la à 45 autres c'est la awa sikoyo fo mona bacommentaire ya babakuki nde bakenda etuna basasi ye bato nyonso bazokomeleka linda ozanga maîtrise linda mwana mabe linda yo ozalaka nde boye manque à respect linda ozanga maîtrise yaya omoni o ba bengi star il faut zalaka na maîtrise nga na vanda ka bo na YouTube na mona ba collègue na nga musuto sala na bango musala moko na sala bango elote ba ya ba finanga mais na garda bandi na zwa maîtrise na répondre te na lobe lokote star fo ozala lokola sila bisalu ka kipaka kokolo oko bando finge banda lelo na 0R ti 0R wana mususu chaque jour bazo pelisela sila ba live oyoka esika sila répondant oyoka esika sila répondant te donc yo comme ça la bras de fer na batou lokwa bazo finga yo pe fo yaka kotiaka ba jeton ba musique na na TikTok ekomaka ya ba jeton likambo nango ezani ni mama ozana manque à maîtrise de soi eza ba fouiller à Saint-Esprit tant ozo sambela fo senga nzamba pesa o maîtrise de soi eza moko ba fouiller à Saint-Esprit oza sans maîtrise et sopi yo penza vidéo otie tango banda ko jouer na SB pour ani postaka vidéo wana te depuis 2020 ça fait combien d'années aussi là ba yo kanaka te na badina na Sarah Masiala. Mais pourquoi pas au posta qui a depuis Kaloza qui na SB? Ozeli katango longwe SB ya ko poster ya dit non, ya fion. Aussi la soni maman, c'est pas comme ça qu'on vit. Bien sûr, ce que l'on SB, mais koya ko s'attaquer pas si la terre, koya ko luka ba problème te, koya te, il faut éviter de problème. Na moment au film na biso bandi, aleto banda su koya ko kota na ba distraction, ya linda posta ki ya linda sala ki te, tike loko zo sala. Omoni loboko o eliesio, loboko o epesio, ngana lobaka, muta kabela nga $100. Ta unazaka na pasi, ta unazaka ne sika olala te, abimisa $100 na pesinga. Je vous dis sincèrement, mutuana ata lelo atelemi na misu liboso nanga afinginga dasa boy na boy na répondre te à cause à bolamu. Bobi pourquoi? Parce que mutu akoya ko kabelanga $1000 na kilelo et ça langue loko te na otala $1000 ngona liango na tindela ngo bandeko na Kongo esili mais tant on azaka na pasi mutu apesanga $1000 wana zaki te yo oyeba na rate obanda ko jouer na bokeseni na yebaka na bokeseni yo yebaka ya dinana na bokeseni yo yebaka Sarah Masiala oyebaka bato nyonso bisiko zokendo jouer oyebaka bango te na bokeseni oyebaka mutu te pe bato bisu babandaki otia yo kutuka te mais si la bisalo afongole yo motema abengi yo première fille na ye abimisi yo asali ba video bato balinga yo mais yo okobanda osala boete pona nini yo fo bandaka kozongisela ba fan réponse pona nini yo fo kandaka kosala droit de faire na ba fan c'est pas gentil okomona pe mutu akomele eloko bobeti yango kara Michou ye wana suki makambo ye bafinga kaeti ba normi pe bafinga maka ba lisias pe bafinga maka mais pourquoi kaka yo finga mi koleka Gatibi pa finga mi po akei feti ya mama Léa mais est-ce que moni Gatibi à répondre de la sorte linda tike loko zo sala baba kuku no yebisa bino na ba commentaire na ye na ba video na ye bokenda lisusu te kotonda kuna bokomela ke mwana mabe bokende su kotonda te to partager film na biso donc ya sika oyebanti irréparable
ndeti makambo alinda ekomi irréparable parce que ozosala bras de fer na mama na yo, ozosala bras de fer na moto abimisi yo, okomi osala ne tembe, okomi otia banzembo ambwakela, okomi osala bamakambo moko oyo eza malamu te. Changer comportement, oza lisusu na kati ya SBT mais omoni eloko oyo ozosala bato ebele bakoyino baloba o moto okuta abimisi asali ye bongo bon biso yango tolobi to continue kotala filme na biso, totala film. Totala filme na biso, to partager filme na biso, ndeka atolobaka. Mutasali si la boy, mutazongisi si la boy, toza ebele, tokoya, tokovanda, tokozongisi na droit chemin. Alors biso toza la concentrer na irréparable. Premier épisode déjà à l'élo, to sentir déjà ekeye zongi. Donc toza la wana. Maman Marie-Hélène alobi aza mukambi l'église babanga kaye. Il faut Michou kendaka. Michou soko lingo batela bolingo. Faut landa maman lanzela nzambe. Donc film na biso eza kitoko makasi, to continuer ko s'abonner kuna massivement to kende otala film na biso na kati ya si la bisalo officiel to sotaka ba pibité na kati ya Dasa Temo TV, bo continuer ko s'abonner massivement. Mwana London,